Mbote na bino bandeko ezanga mama Ariette Kilumbu Shembo na pesi mbote mingi na balandi batali o batala kabiso o pe bapesa kabiso courage na musala na ngai. Na musala na ngai te ya balambi nyonso bakotaka na YouTube o ba sala mo eloko akolia pote bandengo mususu bazwa idea kosala. Tota musu eloko musu sala kalolia kate depuis au commando na poto obosala nde balamba kango metang moninga ko rappeler moi eloko oyo ki posa nango koti yo pota ndenge moninga asali osali na pesi bino ba bizu na zana kate mikolo nyonso na pesi bino ba bizu na ngai ba esengo nyonso na ba abonné nyonso bakoti le soki na komi na ba abonné za pona bino le soki na komi na ba vie za pona bino maintenant ne kokite bo kota toujours bo mi abonné bo kota toujours bo mi abonné na Ariette Kilumbu Shembo TV o na kotite ya mwasi ya mobali papa mama koko tata mwasi kota mi abonné et pas ndeko na bino Ariette Kilumbu Shembo TV awa bomoni lelo tozana elubu ezanka mwa elubu muke tozola kisa ba elubu bosala kala na Congo depuis kala ba ya mwasi bosala la kate nenda kopesa ngai kombo tozana kokoti baya mwasi nyonso boyebi kokoti yango yo kokoti me abiso ya mboka ezala kamba moko euti fresh na nzete ezala ba poso nango makasa nango longoli makasa nde ko fongola ozui o ezana kati oyo o pasoli yango tango pasoli tozwaka mai yo pezala ka bien okipe komelango tanto saka toboka kango te komelango yo sasa pona santé kokoti o to sa ngo makambo ebele basa ngo pe yango mafuta nzoto, mafuta kolambela, mafuta kopakola. Eza bio. Surtout ya fresh pour soko selinga mafuta. Yango pete la tina lelo ngai na sali kokotio na terre na kelaki na marché na moni yango na mi rappeler na eloko moko to banoko sala na Congo. Eloko babengi nyampoule. Na sombaki kokoti na ngoyo ezaki mibale me na saka moko mke na ndambu po bana bayebi yango te. Odiata musu yango yo moko me tamba komekelengi yango bakosepela. Tozana kokoti yango awa yambo nyonso ebi koko mai nango tobimisaki yango soko lingi omeli ya mwasi soko lingi to tiki kokoti oyo bandeko eza kokoti moko eza kokoti oyo na lingi na sala nyampoule na banzi ba ya mwasi bino nyonso boyebi nyampoule ezalaka nini bozela nga mwa muke ba ya mwasi s'il vous plaît na bosani eloko moko. La loi de Dieu. Bosani eloko moko. Dieu de cette loi. Amen. Nde siko na zongeli susu na cuisine pona na sabino eloko yango. Kokoti yo na gratter yango. Bomo ndenge zaki mobimba na gratter yango na oyo. Na gratter yango na oyo. Yango na gratter yango. Yango autant na gratter ebimise de biso solution oyo ezaka kokoti na sala yango nani na biso oyo mutu nyonso ozalaka nango mutu nyonso ayebaka yango nde na bimisi yango boye pona sela yango nyampulu batu musu na Kinshasa bakasaneti bachaka miliki na nyampule jamais bachaka miliki basaka nka obele na sukali na ina banda pona banda nango na kosala nango na nzungu na ngai ya noir pote webiki na kosala nango na sukali bebisela nga nzungu te yango nde na ponaki nzungu ya noir oyo ya muke ya kala na sala nango na nyampulu oyo yango oyo tokotia yango na kati ya nzungu ya basi bozomo nde na tiango na nzungu kotia yango na nzungu na kotia yango mwa sukali na bakela yango sukali oyo ya brown yango nazo balusa est-ce que bomoni na chemiliki te na banzi ba ya mwasi ya mpule ko posa bino posa pona yebi ke bosala kala de pour ma Congo bolia na bino na mpule te ezala ba mususu baliaka na bango na Congo pe baliaka ngo to dangisa na sukali na sukali oyo ya brown na chaki na kopo awa ndeskoyo na chamo na kata nyampulu awa na mona bakisa mwa sukali sumuki na bakisi suma sukali mususu kosa na nzungu na kitoko te ya ndako po bino mobike sukali ekangamaka sukali ebebisaka banzungu soki ekangami tozwi kokoti na répété koko to gratter yango awa na eloko oyo
ete bimusaki biso oya ba poussière wana ba ya kokoti ya mike mike mai nango okikombela tozu siko sukali totie na nzungu tozo balola yango tozo balola nyampulu babenga yango nyampulu mwana nyonso akonga ota surtout na Kinshasa koyeba yango oyo ayebi kolamba yango te ata na kaka ndenge kaka nazosala akomona bomoni yango ntina ngo nabaki sukali ekangamaka nango kaka yango wana nakozwa awa na katikati ya boyebi mponi na panzi mpona tia sukali na kati nakotia sukali na kati ya meyebe na nanu moke nde sikoyo nakotia sukali na katikati wana ekosala ti ekaula yango nazobalola nazwi sukali mpe eza mabe nyampulu ebonga mpe na sukali bokomona jamais totie miliki bomoni nga natie sukali na katikati ekoki boye po sukali malai natie sukali na katikati nazwi natie banyampulu na nga pembeni sukali wana ifemi dissoudre tango ekomi dissoudre ekauki nde sikoyo nakoka kozwa susu kaka nyampulu natiaki pembeni na pusi mopanzi boye na yesu kosangisa yango na nzungu ebeli nango mpe mbala moko oke bopesa nga 10 minutes baya mwasi ntango komoni sukali sikoya bopesa nga ata ba 10 minutes na kozongela mpo potala volume de ndenge nyampulu na biso ekobela na pusi bakokoti na nga pembeni me eza kosanga na sukali oyo mpe sukali mosusu eza oyo apart awa natia na katikati ya nzungu awa tomomoni sukali ndenge echangeaka ekoma mai plize yango wana ifo sukali oyo esala tina ndenge ekokauka nakoki so kosangisa ngo na nyampulu na bimisi natie miliki te mpo bato bakaseti nyampulu ezwaka na miliki bopesa ngai 5 minutes lokola 5 minutes tokozongela bozomona sukali ya ndenge eza kotoka awa na katikati oyo ekotikala kaka na katikati awa ntango ekomi dissoudre ekomi lokola mai nakozwa sikoyo naye kosangisa nyampulu na biso ekoya kobela ok si bokota bomi abone bokolanda ndenge ebeli ndenge suite nango ekozala ok sukali eza na katikati nyampulu ezo